Euh, bonjour, hein, bote na bino. Ngana yaka na nkana ba réflexion quoi. Parce que mukonana na pesa ki réflexion mo po na choc. Bon, na moni bato balandi yango pe ba sepeli pe na likambo yango mais ce qui na pesi ba réflexion pour ça que biso nyonso to meka ko réfléchir. To cha makanisi. Tocha mutu na biso na musala parce que ngana mole kwa mutu na biso zo sala te mutu na biso zo donc tolingi na biso kanisa te omoni ka tolingi vraiment vie facile likamuke kaka ovandi olingi ko poussa makanisi musika te tant na lobela bino makambo choc ezalaki pona ko lakisa bino ke tous les jours bazo nyoko la biso bato bazo sala biso mabe mukoloni tokola mukatolobi ke lelo yo ekoki basa to boyi mutu musa sa subiso mabete to boyi to siliki yangwana na tuna kisoki choc boze la choc ni bon tozo ze la ka choc lelo réflexion na ngezani motuna pekaka ngamo nazo mi réfléchir nazo kanisa nazo tuna pe bino mituna na lobi lelo biso ba congolais. Parce que Congo, dans sa congolaise, donc dès que français, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on a banane ko banana batunangai, bandeko yangai, bandeko to na bango ba koko moko, bango nde na bandi. Après na deuxième côté africain parce que bango pe to na bango koko moko soko matisi soko leka oke ko musika. Mais là na ba congolais. Na le bien. Jusqu'où vous pouvez aller pour na kozambongo. Et là, on est limite na bino eza nini pour na mbongo. Nazo kandenga opposer question. Donc ça veut dire que si on a expliqué bino pour na olie na poser question lelo yo batu ba congolais baza prêt yo ko sala n'importe quoi n'importe quand n'importe où pour na bazambongo. Yom tozo talangai. Soukano ezanine, qu'est-ce que tu peux faire? Où est-ce que tu peux aller? Jusqu'où tu peux aller? Pour kaka ozambongo. Parce que toyoki ke bato ba koma kotiela bato ba poison, ba famille ba otiela ba famille na bango ba poison. Bazo sa elo likita. Ou soit ba salio mabe ba enlever yo ba ko boa ko so api ba bomi yo. Nyonso pona mbongo kaka. Bande, jusqu'où vous pouvez aller pour na kozwa kaka mbongo. Bande nga na ebeli, nde ba kolisanga ko. Mbongo ezala abe na motoki. Motoki wana faut yo moko sentir. Oyo ka ba douleur, okende ko sala musandi ba sala kana oya tango simba mbongo no lobi mbongo oyo. Eza ya ngai. Eza ya mutu mususu te eza ya ngai. Mais soki mbongo oza prêt ya koteka ndeko, koteka mwana, koteka mobali, koteka mboka, kosala makambo nyonso poka ozwa mbongo. Wana za su mutu te, wana to asu batu te. Donc ngai ba réflexion na ngeza kaka na wana na ebité ndé na osala pona la musabino mais bon tous les jours nazo luka moyen pour que nazo maloba o pese ko kota bino mais la persévérance hein ba koma ngwata na Bible toko continuer kaka na modèle wana ti ko kota na ngo kaka ba onyoso lelo ba komosa makabo e bana na ngo ba mikie so bino boyoki te ba yoka makam na ngayo tant ba botama bakozwa makanisi. Tosaka na bino bato bazokoba na ba domaine na bango. O balingi ba domaine na buzoba bazokoba na domaine na buzoba mais yeba ke domaine na buzoba un moment tango likolo koma kote kuna ba complication ezala kaka. So bipo zokoba na domaine na sagesse ozokende ka malembe. Ti bato bako comprendre ba message o lingi ko pesa. Ata batu mibale, batu misato, batu mine, batu zomi. Pour nangai, c'est suffisant. Bayoki. Nzamba pambola bino. Dès tokutani bayasima.